Karine Mokonzi, Karine la baronne. Lobela bisona no mwa muke. Histoire. Ya bataille S. Babogar. Babogar wana. Lobana no muke to ebale pasango. Soke ezalaki ndenge nini. Nazwa kimia. Bobi kimia nazwa. Oh, bye. Kimia nankolo. Oya motekoka. Katina liloba. Nayo nzambe. Manazwi kimia ya sego. Yaya. Nakoma kolala litame saka esu moto te. Tana cha choko mais jamais c'est dans la muke au monde trasa. Tala tolo moko musuni awa. Bibi ngapi mutu na exagération. Nga na exagéa kaka. Exagération. Sui na lali we. Na oki bien. Na bi tenka litame wako yeko bien te mususu su na sa esu bo. Encore père pe. Yala la che de ali boko we. À moi. À moi. Pas la boule. Ngape ko l'examen et mon koti sizolo na lipeka. Nazo vilano kata solo na lipeka. Père. Mais père a boa kama makasi Solo lipeka ezala kati mona mobali nzombe. Na bisko bana wana. Baya ka pepo to bayemba kasko ba de on bakina nango ki umi na te po o mo ka bulane we solo lipeka. O po ayemba. Now. Solo miko na lipeka yake lukani ta dansa. Now. Et pas. Oh, château la classe. Comment regretter Nalexa Batana? Nous sommes bien. Nalexa Batana, kolala moko. Kolala bembel mon ba Mickey, Mickey de ma sardine, Mikoua. Ah putain de merde. Des fois ça m'énerve. Parce que la château, oh la classe. Zumba, zumba. En fait, je n'arrivais pas à comprendre. Des fois, quand je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça qui est théâtre, les réalités, ou ça qui est réalité, ça qui vit vraiment. Vit dans un qui vit dans un penza. Mais non, pas jusque-là, hein. Non. Oui, ça rend qui vit dans un qui va télé réalité. Parce que c'est la vie réelle, c'est que vie réelle, yango. Oh, tiens, mutu likuwa tolo mutu. Tolo miku onze mtana tiberea, lito ipasi. Onze ola likuwa libaya mula likuwa tolo mutu. No ya mnene ndi. Ana chaka mutu na tala tolo moko boy. Tolo fili. Zambe. Oche mutu amawa. Oche mutu. Yo, ba garçon na baza batu to baza ba sardine. Ba rappelle à peine ma poumon que vous tapez. Ouais, c'est maintenant parce que j'ai l'impression que bah on va Tibère parce que non on est va sentir. Franchement, c'est pas normal là, on se dit la vérité, c'est entre nous. Vous êtes ma famille, OK? Vous êtes ma famille, vous êtes mes amis. Donc, donc grâce à vous que je suis comme ça. Dieu me bénit à travers vous. OK, on va un peu parler là. On va parler de tout sauf rien. Est-ce que bon solana bon muto zana ba numéro na bango c'est bon ba c'est na voice à boue. Oh non. Ça se fait pas. Non, pas jusque là non. Ba c'est la même voice à boue, ta voice moi a fini parce que j'ai l'impression que non. Non, mais non. J'ai l'impression que bazana ba panzité, mais ba bandeni. Ba bandeni. Pour il me faut ça na souffle. Bon na souffle tolo yango poso yango mbama boy. Tolo na poso boy. Parce qu'on a pu mutaboli on a chaka mutu ya li to ipaso nzina la li kwa li baye. Moi so la li kwa li baye neti so ka choko.
et tracera biso boy au moins pese nga rouge nga mta chokolo kwa non kokati na lani boy amona lani c'est sous na lani côté musu non qui se passe na ngoli na zeli zulu jonda ngo non que sumbo ngo 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 zeli jibu qui se passe na jibu o disi mo ko di ay be ka Mbote mukua bapapa mo be bima ba bamama aya za kana bandeko wana mukua mo mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote basainte anoiri sainte thérèse sainte Irée Kabongo. En tout cas, la baronne, chaque fois, au kamwisaka biso, chaque fois, au kamwisaka moki. Mais bon, tant on a le bibiso, sauf nga na kamwaka te. Oyo nyonso na monaka elekaka pa na yo. Ezali, il fallait kaka eleka. Il fallait ba surprise ya boye. Alors, comme itungisa te, eloko ndenga na kamwe, na yebaki te ke nakanisaki bakote ezalaka kaka bakote oyo tomonaka na marché ya Nderlek na Batoile, bakote de porc, bakote de vache, mais nayebaki te ke balikelele bacrevette bango mpe bazalaka na bakete to mabanki. Bon, nazolobela bato na yo otangi te, me mbala moko epesinga mpe ide mpo olobeli bakote na bandokanisa eske banyama mike mike mpe bazalaka na bakote to bazalaka nango te. Eza kaka makanisi elinga brusquement à partir ya makambo oyo olobi. Mais bon, de toutes les façons, bazalaki bato kaka oyo il fallait oleka po te okoka koexplike motu na moto ayebaka kote azokende. Oyo asepelaka mpo na mokili oyo bato ebele mpe bamesa na bango kolala na mbetu oyo matele eza te kaka mabaya wana bamesana deja motu na bango esalaka mpasi. Soki bayi na mbetu anyekese, bayi na mbetu oyo ebalukaka, mbetu edendaka oyo asomo, bakosentir ntango mosusu bazovole, bakolota bandoto bakomi na likolo, bakomoganga osecour akanisi akufi, nzoka aza kaka na bomoi. Yango wana bon oyo bamesana na matolo ya ndenge wana ebongi bakontinue. Yango en tout cas Karine Mokonzi na landi makambo lobi ezali makambo oyo esengeli toyoka po moko foto yokaka makambo ya boye po toyebaka muke muke ndenge nini ezalaki, ndenge nini ozalaki komona réellement tangu ozalaki na bandeko mibali wana pe sikoyo toyeba tina nini oza sir na libala na mobali oyo poni osala na evi. En tout cas oyo lobi eza l'essentiel ezali au moins 60% ya bolingo. Po 60% tango bobalani ezali teke po bovanda na motu, po bozalaka na motu, mais 60% ya bolingo tango ozali nanu elenge mwasi nelenge mobali. En tout cas moto akosa yo te 60% ezalaka nde oyo wana. Kovanda, koyeba bisika ozotia mutu, ko sentir à l'aise, ko sentir penza kitoko, parce que ezali eloko ya mokolo moko te, ya un mois te, ya une année te, mais ezali likambo moko ya tamulai. Même soki ezalaki ya une année, en tout cas, pona kondima, otiaka mutu, bisika ozo sentir mal à l'aise, en tout cas, na yebite. Bon, mutu na ndenge na ye, atazo sentir mal à l'aise, soka linga supporter, a supporter, mais mutu azo bénéficier, oyo, azo peso mal à l'aise. Yo oyo, ozo sentir mal à l'aise, okoya koyeba yango na sima, ke, opasaki inane na yo, ya pamba, mais sikoyo oyo wana, a passé kitoko. Na lingi koloba exemple boy. Exemple, yo bali, mobali moko, to mwasi moko, en tout cas aza guna yo te, aza mwasi moko
to mobali moko okoko supporter te o supporter kaka pona intérêt moko boy. En tout cas soko vandi na une année 2 ans 3 ans elakisi mutu wana a bénéficier eloko alingelaki yo mais yo eloko o lingelaki ye en tout cas au bénéficiant mais avec souffrance voire même c'est possible pe au kokipe ko bénéficiant te au contraire et boteli yo susu souffrance mosusu tango kabwani na ye mais Karine Mokonzi oya ye soki tolandi malamu ata alekaki banzela wana ezalaki na volonté na ye mais a bénéficier nango eloko azelaki na biloko azelaki te a créer nango biloko akanaki ko créer na biloko akanaki ko créer te pe lelo aiko kweya na tolo o esengeli aiko kweya likolo ya tablette ya chocolat bien sûr alingaki tablette ya chocolat mais sikoyo abulaki te akolia penza tablette ya chocolat o etonda ozolia yango ozolia ozomonaki oyoyo esilaka te pe kosila sikoyo te ayebi kutu te soki ekosila avant ye akoma ata na age soki ya nini ya bato akala koleka ba Abraham. Alors pourquoi pas Karine Mokonzi la baronne azala na esengo? Pourquoi pas Karine Mokonzi la baronne a sentir que azali likola mapata? Pourquoi pas Karine Mokonzi la baronne akabola biso souffrance oya leka na kembo na yawe oya zoyoka na bénéfice azanango? Alors esengelaki aleka kuna soko alekaki kuna te alingaki ko différencier bonheur te bien sûr alingaki koyeba ke aza penza bisika moko ya kitoko azoyoka elengi aza na nkembo na yawe mais ayebi pe kote oyoyo bato mosusu bazolala kuna bazomona bon ebongi fo kotuna na bato oyo balalaka ni toko ngape moyende bisa bino eza te ponga nalala ni toko na bumwana na kito nkwala donc moyende rappelango eza te nazala même na moins de 10 ans en tout cas eza passe pona rappelango yango wana Karine Mokonzi ba oyo bakontinuera kolala ata na mbeto ekemba na kanisa mingi bali na Afrique pona poto eza vraiment passe même matela ya ndenge ya bien o babwakaka na fulu etiaka kaka à l'aise yango wana Karine Mokonzi a se retrouver yango akaboli biso kaka oyo biso tolingaki toyoka pe toyoki yango kitoko esokoli biso matoi esali kaka nini esengo. Bien sûr bato mosusu balobi Karine Mokonzi bosana makambo wana kobetaka yango te. Pourquoi Karine Mokonzi abeta yango te abosana yango te etanke ba video ba télé-réalité eza toujours na net eza ko continuer eza na ba site ya bato ebele eza ba épisode ebele. Alors pourquoi pas Karine Mokonzi a expliqué biso en détail biloko mosusu amonaki wana. Bien sûr alobi en détail te alobi kaka kutu en bref po soko alobi en détail na kanisa bokoganga bon nayebi te na kanisa bokoganga kaka. Alors yango wana Karine Mokonzi ndenge alobi bongo asali kutu kitoko apesi kutu explication kitoko même tigre noir oyo ye mobali akosepela na explication wana ebongi pona to comprendre bien tango tozo tomber par hasard na ba télé-réalité ya kala mbala moko tozo sangisa na maloba oyo la baronne Karine Mokonzi alobeli biso na kanisa to se comprendre bisika wana na sukisi awa to tikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balingaka elengi ya komba congolais TV vraiment ngamona naza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balingaka elengi ya komba congolais TV vraiment ngamona naza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.